Capage TV. Capage TV. Au moins, quand on a internet, ils ont le coin de tout là, tout l'otaka. Chaque jour, on fait l'ota. Ils ont des mots vivant en internet. Pour nous faire mais ne loko autant sous camarade mo boito zala to kabwana afingi mo ananga afingi mo ananga to afingi boye. Ceux qui bozala ba camarade te muto asali yango seke bo vina oyebaka ki to tikala ko za ba camarade te. Ozo comprendre. C'est-à-dire na place na okumisa mida te na opesa ka mida conseil. Que mida tika ko finga mwana mida tika ko finga ba parents. OK. Mais ceux qui te finga na to finga na biso pour ko finga biso eze loko ebandi lelo te. Oyebi capage biso de na ba YouTube to kuti bilo. To kuta makamba ngo ti lelo eza. C'est-à-dire na ko pekse mida tika ko finga des mères. Déjà, il faut te comprendre que loko moko mutu so abimina fantôme, c'est qu'il pas fantôme. Donc une fantôme perdu au Congo. Vous comprenez? Une fantôme perdue au Congo. Une fantôme. Mais c'est pour les meilleurs, pour les pires. Non, fantôme, moi fantôme. Oui, il fait faire au PC parce que date il y a un fantôme et salamaka na année pour te comparer tu es place mouton te bebaki. OK. Bozon ici ba vidéo tam suku baninga ba ko lia panao. Ba ko lia pana yo po ezaki okazo et pese moi ba lia pana yo. Les que tu parles bien ngo ba luki sabino bo kima bo kindo la nda katani mabedi. C'est que bo lalana, c'est que bo liana, c'est que bo kimuka les ate. Ya kido kimuka les ate. Kolo mama kamute ko te pese ba fanatique na yo. Olo mama kamute pese ba fanatique na mais conscience no yebi ke na kosa. C'est-à-dire, oh, il fait un peu de biso des photos ndima. Pour ce que tu ndima, oh, il fait un peu de parce que oh, les ketchup lobby. C'est-à-dire, ça ne m'a dit pas et dakayo, na moment na yo sala ki deli ono e paka e convenir pesi me ko la pa muninga. Mais to yo bi misabon ke otinda bango ten. Ba sona ma musu pona ki amité tane m'a dit pas la lisara bino nda kuna eton bando kisabino na bolingo azaki no pona bino ba master na ye. Omoni bato ba ko finga bato ba musinjo, c'est que bango mo ba betango. Pour ce yo betanga musinjo, te na yo finga musinjo kwani. Non, si mon sinjo, tu es na mono bimano na mbai nangati. Mais si na finjo si ya mon sinjo, c'est que na ebi ko kusha na mbai nanga. Na isa ya fiston, faut za prudent. Faut za prudent. Si ko voice si tango bimi bongo, ba fiston baza déjà ba image ba fali. Tant tout monde est fiston coloqué, tout monde a fali. Ozomona, to pesa ba accès na banguna te. To pesa ba accès na banini te. Et là on susu, boza tam suna raison et les kambu mo boye. Mais de fait ka ke tam so bibi na ndenge mo boye et comme mabe. Est-ce que passer de nile bambongo tout azui na bata o sai succès. Azoki idée OK. Na bien na lobango na plateau na o. Batu bakufi na goma pasteur ni to mona ki akenda ki pona kwa assister. Mais attends, ce pasteur de Nile Soyo le babongo. C'est-à-dire c'est qu'il faut tout le monde non œuvre né o ya salaki après ce qu'on reproché c'est qu'on mouto ou to sala. Tenane ngata normal. Et loko innocent sala loko bien. Et ça initiative va bien. Bato bele ba sala ngote. Même pour l'amour de Dieu, pasteur moka kenda futa avec ko compatir mawana bato ba uti donc mutute. Pasteur de Nile c'était ko critiquer nani innocent. A critiquer na mamba musique ne innocent ya ko sala ba boudi na yeba ni biso tout tele milango. Mais ne loko a sali quand même. Faut to lobelango. Il faut qu'on approcher que pasteur faut approcher ba to bon. Ba ko approcher mais ezalo ka pasteur de l'État dans dati na ba répétition. Te bon ondete. Wane ko mabe. Te wane ko mabe. Wa to boya. Ya ko landati ba répétition de to boya. Oza médecin te oza ni toza pasteur. OK. Musicien na soki a ebi ke nzamba existaka, yenda o yani ko consulter musa na nzambe. Au Bible déclaré tout se confier na basal na ye. Ozo mona. Mais pasteur yo déplacé, yo saint esprit ngoya kindeni. Pour a peso petiner, le faut en arrêt par héritier. Te nani nga mabete. Est-ce que l'église nous a battu un problème te nzamba ko diriger sala boy ko pambola muto. Bienvenue dans Capage Télévision en tout cas, merci d'avoir obalandara biso, bolinga biso ebele, bolandara biso. Bopesa biso audience pe audience d'abino Zambia pambola bino pe mabota na biso. Merci la Kassi boutique, maman Kassi ba robe au so niveau zo et pas Kassi boutique, chaussures Kassi boutique, robe Kassi boutique sauf Suki. Kassi merci na ba audience pe la tsanga, HPR de moi na ilaka. Bozé ebele, Emily en Australie, maman na bébé, tozo zela ba robe ya soirée et ça la biso vraiment kitoko. Tozo la Malika Mania awa, avant tozo Malika, tozo na ba spot publicitaire. Et puis tu revenir juste après pour te côté ce qu'on a sombelé maman Alika. ONG Avenir pour tous, APT en sigle.
nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Naibisibino, ba même prix de gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Ah oui, lelo na Kinshasa, ezali possible, plus facile ya kozwa bourse d'études. Bona kokende kotanga ya ofele partout oyo lingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli yo ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli yo du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019
donc il est possible na agence Eric Travel nyonso na basibe café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosali au passeport ou etikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreva kobeta develoterie donc boya déjà pour faire passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili tintin ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation pour na bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse Okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle les KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin Okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel. Voyager na facilité Polobi na yo elekalelo. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construite SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Luku Beni Daniel Service Construite SARL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au +243 85 12 52 330. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Merci en tout cas, grâce Mathélo dans la réalisation, petit mais costaud, merci. D'abord, on se yape, d'abord on peut contrôler aussi là, on peut baser na biso indéterminé, le quoi ONG, le quoi là héritier Songola, grâce au tchèque clip héritier na 4x4, concert au tchèque clip na 4x4, au poni kaka, poème na biso ya Kati. Malika, bonjour et bienvenue maman. Ouais, bonjour Kapachou la Kapalove. Bonjour. Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup na abonné tout ya Kapache Télévision. Ouais. Et abonné à Malika Officiel TVP na Lingabino Mingi. Merci beaucoup na batutu ba soutenir vraiment physiquement, moralement. Donc financièrement et cause engagé. Ouais, ba cause engagé. Parce que mon tout ce rôle linga mutu na alingaka satisfait. Moi l'homme boy. Voilà, moni. Donc étant on a déjà bon on a déjà chancel même de midi. L'homme de Kingakati plus que Kingakati. On a so 5 coco l'osso sur ça qui a l'osso. Et donc, Chancel de l'homme fort. En tout cas, merci beaucoup. La joie Amado Pichou est très puissant. La joie Amado. Azan Matanga Koufele Lekinae. Donc, il a présenté pour moi ma condoléance. Donc, merci beaucoup. Balobi chambre de monnaie. Mouchiki Bara Moutatika animation à défaut. Animateur à comme boss. Donc,
Moutiki-Bara, merci beaucoup vraiment merci beaucoup pour notre tapis à peluche synthétique à Sombenga pour la terrasse. Après c'est un cadeau donc on a biso vraiment chambre de monnaie Moutiki-Bara, animateur comme boss. Donc merci beaucoup vraiment pour notre cadeau tout ça mais la rapport na bataboui pour vous soutenir biso na ba moment de à offrir. Et ça cop na c'est ça, mais c'est le message est déjà transféré. Donc, merci beaucoup. Donc, Malika. Donc, HP Redo. HP Redo sur la tête, mon HP Redo, je te salue. En tout cas, merci beaucoup, Maman Chantal. Maman Chantal, si nous connaissons ma net, c'est grâce à Maman Chantal depuis quelque part. Elle chante, ça va. Vraiment. Maman Chantal Kaka, donc Nzamba Pambola, ceux qui m'ont pensé na yo, azapi na famille Nzamba Leki. C'est ça, merci ceux qui m'ont pensé na yo, en tout cas, remerciement quand on a sengeli bénédiction par Nzambe. Donc batutu balingara vraiment ngapé na lingara bino partout dans zali. Mania ndenyo géravi. Bon, quand gérer vie pesa facilité. Il faut en avoir beaucoup de sagesse parce que la sagesse dirige l'intelligence. Parce que sagesse c'est ça qui est bon moto. Sagesse déjà sur les gens viennent mutu tato le bas français le quoi bas chinois tato le qui est mon modèle français donc ça dit le quoi qui bon moto exacté et vous à la vie est un peu compliqué au moins donc il n'a ça l'effort ya ko gérer vie nanga par rapport ya sagesse on a nango et diriger ngana gérer vie nanga bien au moins parce que ko gérer vie et sa conscience nande na bi qui bon moto parce que sur les qui bon moto aux en a conscience donc ça dit au gérer vie non bien et je pense la plupart il y a bateau belé au bazan qui bon moto ba gérance et bangonde ba se retrouver dans ba vie ba gagner pe ba vie donc bilo qu'on a mis balé sur les athées vie est un peu compliqué et arrivé là on peut un certain temps na vie na rôle baké ngamanya pnande na boti boinde na zabo inde vie kendele est-ce que na ozo pe mutu o akonorenga est-ce que ndenge na zabo penza est-ce que na ozo la rapé et arrivé là kayo oui et surtout na ba moment o ponga pe ba sentanga na mwana ndako OK omoni na mwana ndako mena kota dia ba milliers ba musiciens na kenda nanga omoni et arriva qui parce que na déceva qui ba parent nanga na déceva qui maman nanga na déceva qui papa nanga famille nanga ba tante nanga ba zaki dessus omoni et arrivé là kinga est-ce que siko ndi na ko na déceva batu boy est-ce que na ko rattrapa ngo est-ce que et alors na moment wana vraiment na misala e femme forte na bivomi na rattrapa ngo na musala ke na za la fainéante na kenda ka kolanda mibala batu na za ka boina moment wana. Donc, nga grande sœur nanga zonga na loboko abi nanga na memio akoti nga na restaurant mo bo sala connaît sala relation na bato o ba sala awa sala ba demande na koma ki ko sala on abi na sala trop na bar na sala trop na nini na yebi ba ndumbe belé o puis ba changer le ba koma puis ba basa mabala na parce que na sala vie nanga belé vraiment na passer on na sala ba boîte oui na sala na ba chetemba na ba planète sono na keti na ba chetemba braza on mona et comment pena musala nanga parce que na yeba ki avantage nango avantage nango zaki non ça là na okende pe classe et na pena mwana na nga pe ana 2 ans une année nazaki na choite na salaki pe musala na nga na moment o pesinga ki na tika ki na nga pe et voilà mais ça dit et na mutu nyoso a décevoir ba parents na e makambo ne ya kakaka au moins peut-être le lopé monde comme nango évolution comme nango moi na pas un zemi ba parents pour protéger moi na banga bota kaka au moins mais à l'époque vraiment tant bana ba fille oh le bazan bana ba bota avant l'âge et bah regard on est à qui OK et voilà de là aux animaux tu vois on a pu entourer na 2 4 3 5 km sous ba ami pour ne pas le baka ba meilleur ami est-ce que là il y a réfère même sous la vie et là on y ko le baka ndenga na zabo en tant que maman to grande sœur o azoté appelé sous ba te belé na carte internet o ko ki o salaté so babi o réfère le sous maman des alaka. Bon, et ça la plus mingi. Bon, pour nous, il y a vraiment trop dur. Tu n'as pas de quantité, mais et c'est le mot boye. Quels sont moi qui l'ont? Na comment comme ça quand nzambe pour na bateau na ça na bango. OK. Donc ça dit bateau et ça quand tu n'es pas meilleur kate, mais kozana capable. Bah oh peut ozalaka na sala makambo boye par rapport à mal entouré, par rapport à nini. Et c'est le cas. Donc ça dit, na comment on a fait mon sous qui est responsabilité et il y a
et moi il a regretté pesate parce qu'ils a qui parcours. OK. Au moins ni ko kutana camarade ya mabe to camarade ya ba ça va conseil ya mabe to camarade ya nini oui tout consort et ça déjà va passer. Mais ce qui est sûr na tambola plus mingi vraiment na ba camarade plus baza mature. OK. La plupart vraiment ba camarades na tambola na bango et belé baza mature parce que pour venir naza mutu mota ko bima na YouTube lobake ngana camarade neto tanga na ye méthode bana soute pour na boye. OK. Ozomona. Donc pour dire que ba tout nazala na bango ti lelo misusu ba bala ba kenda ba poto be mero de ngemba bana ba pota uti obala ça dit na sala choix pe ozaka na bata bien. OK. Mais ils appellent la séparation monsieur sur to carbone ils attaquent pour yoza mabe to bande ko pisanga conseil to bande otambo ne kirimo boya mabe mais ils attaquent sur conseil c'est ça qui to carbone. OK. Malika très bien répondu. Le long de tout le monde moi pollution ya kofingana deti mama otake otika biso atozaki pe na day ofani pe na internet boye la mususu moko boye bien ami na moko afingi takutu mama na kufa boye ou bien na mususu mwana na yo deti to mona na internet awa yo moko en personne okolo bani pona makambo o ezoleka na amitié na kati internet oko définir en ndeni kofinga mwana kofinga omoni kofinga na internet eza lokwa nde tolala tolotaka chaque jour mutu fa lota ils ont des motos vivant en internet pour nous fingana mais ne loko autant sous camarade mo boy tozala to kabwana afingi mo ananga to afingi boye ceux qui bozala ba camarade te muto asali yango seke vina oyebaka ki to tikala ko za ba camarade te ceux qui bozaka ba camarade et que bokabwana muto po muto na ko finga mwana na yo afingi mama na yo afingi ça dit ata olimbisier faut cheka suka. Pour exemple, carrément, vous avez une facilité. Vous avez carrément une facilité. Vous avez profité de la émission dans la chaîne. À propos de la DMR. Vous comprenez? Et cette question, vous avez directement pour répondre. Parce que vous avez une rigueur qui est à côté de l'imida. Or, vous avez dit que tout le monde est débordé. Vous comprenez? C'est-à-dire, na place na okumi sa mida te na opesa ka mida conseil. Que mida tika ko finga mwana, mida tika ko finga ba parents. OK. Mais ceux qui to finga na biso pour ko finga na biso eze loko ebandi lelo te. Oyebi kapage biso te na ba YouTube to kuti bilo. To kuta makamba ngo ti lelo eza. Ça dinga na ko pekisa mida te tika ko finga des mères. Non pekisa te po pour venir bino mo boyebi nde mida se comportaka. Kapage da ba to batala ka biso e balinga ko manipuler pe biso pété. C'est-à-dire, nous sommes obligés à y être soumis à des mères baswani, nous avons côté des mères, nous avons côté des mères pour des mères, sur des mères pour y errer et salir dans l'obanae. Ce que erreur ni les alliés entre bon balé. Toye bate, zaka ba pique salamiti na souka pende comique, il pas largué. Il y a fallu. Eza ni fali ni ba warrior. OK. Ce que ça fallu en fait naza pour ça oyeba makamno c'était même biso tali kaka pour réaction na temps benga mida ta banda ko expliquer naza pina temps benga demerti et ça makambo ba réagir na YouTube na pina yo pesa opinion nanga ça dit pour na batu bani ba tenir nga moi rigueur que non au côté la mida pour mida fingi mo ngabi non so bote une émission nanga bomona na conseiller mida moi nanga te no yo gangela mida tika finga demer hein na PC conseil tant que conseil on a na YouTube te mi da tika ofinga mwana soto ofinga to finga biso na biso po ata na pekisi mi da tika ofinga mwana soka ba otika te et alors et dépendre na ya ça le choix. OK ozomona demain aza conseil na biso mi da pas za conseil mais ça dit biso bato totala na ba YouTube na ba fanatique ba yebi ata ba mona biso de loin mais ba yebi quand même mutaboye ba yebi que capable à na limite comme arrêter. Vous comprenez, Kapachula? Non, comprendre. Très, très bien. Voilà. Donc, ça veut dire, non, il y a des gens qui ont mis ça, pour que mon ami de finger moi na muninga. Non, encourager pour nga mon YouTube na finger na moi na mutuki. Ah, c'est ça. En plus, il m'oppose à maman. Voilà. Donc, conseil na ko pesa mi des ayango mais na ko encourager te. To non, ya na pesa mi da conseil mais na la kisi parti pris na komisi des mères. Non. Ils ont makam na bango ba sala ba promotion, mutu nga lo bango na kata YouTube, fallait atteindre ka mutute. Pour alobela ye ezangai na sala na f victime te mais na lobela ka fali parce que na santa que ba misal voilà non que la misala ya fali ba œuvre donc misala na ye yango esala ke na komati na point ya lobela fali. OK Voilà ceux qui ba mi de na demain makam na bango
Fali a un attaché de presse à présenter mon attaché de presse. Et ça quand biso mon ba YouTube net ngana mon ami da à côté la Fali parce que comme un moment seul contre tous YouTube mando que télé mettait habiter ça délire n'a pas YouTube à côté na ça n'engé ma opina de mais après ya c'est là aux mona ouais non là et ça peut quand est biso pe donc on lobby la Fali to lobby la Fali parce que tout le monde a que Fali ça makamba œuvre les kebele to lobby la œuvre na ye. OK, merci en tout cas Malika to qui nango bien tout le monde est vraiment sombele suka na likambo. Maman na biso Yvette Kalombo très fâchée na ba direct na moninga na ye oyo biso soto yebi ponga komboni na tangate na zana opona kotanga kombo Yvette conseil nyokoloba elo nyokoloba parce que to mona ki awa Gloria loba ki likambo ya likolo parce que nazaki parmi bato ba benga ki Gloria na pese ba mbote maman na bébé maman na trésorier kisaye que ata o finga koloba te défaut ya moninga ke kusuna nzoto pota eza eloko mo eza bien te quelque part tous au monde que soubassement moko ezala entre bino nde bozara masanga na bino ba 10 20 ba groupe po tokolobani isko eloko wana oyo wana ya pota tokolobani euta ki peka côté na bango po bango ba répondre quand même parce que biso tozana na vendre ka boy sola rappel bo pesa rappel ba oyo ba yebi ke o azana randwa oyo te yo muninga na biso te boy capable nda aza bongo azaka dem suna mo défaut boyo lokwa bo so na le kolo yo zwana élément oyo euti ka pa bango euti ka pa bango moko moni eloko na koloba par rapport ya sujet wana déjà il faut comprendre que l'eau comme moi, mon tout ça bimina fantôme, c'est qu'il n'y a pas fantôme. Donc une fantôme perdu au Congo. Vous comprenez? Il faut la maman. Une fantôme perdu au Congo. Mon bimina fantôme, mais c'est pour les meilleurs, pour les pires. Non, au bimina fantôme, moi fantôme. Couple fantôme, n'est-ce pas couple paradis. Couple fantomas. Couple pandu, couple fantomas. Bah forcément le bon ouais. Couple fantomas. Ça dit, il y a un makamsu to comme on a sur YouTube parce que mon tout comment on a ko ça compte rendre na YouTube on a problème na mutu bébé bana kutandea wa YouTube mais oui non kana YouTube pour faire chez mutu mais to yo kanyoso mais tout sauf ça. C'est ça. C'est ça. Kapachula. Obi mana mutakufa. Bozala bo vivara. Remorquage P. Après que luke bo yipso que fantomas. Aza fantôme. Nga yore place en extrait on a te bana lemba ba bengi nga mingi na lembi ya solo nga binga za mwana lemba nga na binga na za mwana lemba te ba confirmer ni Ghana il fait fois au pesa biso ko date ya mambo fantôme salamaka na année pour te comparer to ba place muto mutebebaki. OK o comprend kapachula eza makambo boto ko yokati c'est ça pour une amitié vraie batika ba sembla Omoni fantomas atika sambla et convenir zaraye moko même ni ba chinois zarate yo protéger bon te na protéger bango te et convenir o ye ya mirinda akuta na nango ba réalité ye moko za nango ya vie privée na ye batu nyoso ba yebite même na ba chinois ba yebite a souffraka elle souffre ne loko moko boye o le temps mususu wa mona baninga ba temps mususu baninga ba ozongo na facilité mais yo souffrir nango ozo kopo capable nazolanda mama nanga Yvette baza motu aza motu ba dirige ka ne loko tant que loko e dérangenga motu aza droit diriger te tant qu'elle y a na maboko ba chinois te tant qu'elle y a na maboko ya camarade na été parce que nga moni ba rétro ba vidéo bozongi si ba vidéo tam suku baninga ba ko lia pa na o ba ko lia pa na yo po ezaki occasion pe sema ba lia pa na yo le que tu parles bien ngo ba luki sabino bo kima bo kindo la ndaka tani mabedi donc c'est que bo lalana c'est que bo liana c'est que bo kimuka les ate ya kido kimuka les ate koloba makambo te ko se pesa ba fanatique na yo olo makambo se pesa ba fanatique na yo mais conscience no yebi ke na kosa. C'est-à-dire, oh, il fait un loba. Biso ne faut un dima. Pour ce que tu dis, oh, il fait un loba. Tu penses que oh, les que tu as lobby. Il y a pas de tindiga. Te, mais dépendre na bango te. Les que tu as lobby ango. Ba luki sa biso ki chassa mo bima makamba ya ba musicien na bango ba onda ko sala. To kenda to kima to la ndaka tani mabedi. C'est-à-dire, tani mabedi pa edaka yo na moment na yo sala ki deli no e pa ka convenir pesi mo ko la pa muninga. Mais to yo bimisa bango ke otinda bango te. Basona mamsu pona ki amité tani mabedi pa la lisara bino ndako na eton bando lukisa bino na bolingo azaki na opona bino ba master na ye.
Est-ce que tu as des fois à Lobango, tu as des sacs qui me sont lobby en côté, les questions tu as lobby en parce que les questions moins qui étaient exemple, oh, je sais nga photo Lobaka, autant que ça peut exemple belé. Mais si on a comprendre que Moutou déjà soki au commis déjà fantomas, c'est-à-dire aux hommes t'akufa. C'est-à-dire il faut de senga ba pasteur Mike Kamba, il va pasteur Moïse mais na ba pasteur Wallace, bas et senga likamo ba pasteur nyonso ya Kishasa, ba sanga na ba sango, po ba longolela biso fantomas na mokili. Donc c'est que mi ba tout ba kusha na ye, ba ye ba ke ba lala na fantomas. On a fait tout tabet indika yo récupérer. Mais na bi eza ko indati. Oh, ngala vitendeni. Eze ko inda tant ba fanatique na iba yaka. Oh ya aza danger bo lobela ka yete o to lobela ye parce que yé pas lobela ka bato mususu. Alia ba mbongo na ba kombo ya bato tam suku ba pese chance au solate. Poni ya lobela bato ba lobelete. Na YouTube to bongo, o lobeli bato biso bito to lobeli yo. Mais ça passe quand même hein. T'es pas ces atteints, famille ne moko to capacité. T'es côté Yvette, côté là, mon sous le cas amitié, amitié, il y a siko. Mon d'accord côté qui amitié n'a pas passé. Sauf que biso to yo pesa opinion par rapport au bon côté l'Amérique mingi on dirait. Mais na lobi baza baninga bakanga pendant combien de temps? Baza ki l'esclavagisme. Ya ko défendre muninga na biso. Mais ce que ba moni que na esclavagisme ngo ba bénéficier na l'autre côté. Mais il y a combo pa ba pesa na bango ba pesa ba bilo nyonso wale za bango ba ya noti na bango te. Na bi ata tinde bango ata tinda ki bango te ezaki au nom de l'amour. Ezaki au nom de l'amour donc ndenge za boye lokwa bolingo esili c'est que vraiment que esili pe mais bolingo fa que si na ndenga bien. Pour le président batumsu ba kabona pe na ki amitié ezaki mutu mutu akoma makamu na mais to binemité. Donc ça dit fa que na ndenga bongo. Mais si comme na ndenge ya boye il veut pas yo kakanda ay ko binisa ba secret mo boye. C'est que biso to vandi to ozela ba secret si la nyonso. Biso to olemba te. Nkolo tango yena ngobino mo bo memango tina suka. Oh peut-être au kitate. Faut baza il faut santa côté la ye. Il faut santa côté la ye kaka aya kaka biso to ozela. Ye na ba fanatique na ye ne ba lobaka o répondre mon tout mais attends. Oh, so sali vidéo déjà tango ça ba pitch pour na ba master na o. Ça dit o répondre. O répondre na YouTube ba bazala te. Et surtout entre biso ba konifoti ba bazala te. O comme baba tu okokate ndike ekota. Donc ça dit il veut pas do kisiye. Donc ça dit c'est normal ce qu'il fait do kisiye mirinda parce que bazaki na tie miti ya makasi. Donc ça dit oh il veut toyo lo bato considérant. Mais il est important que tout le monde que mutabiba de na mutakufa. Donc c'est qu'il pas za fantomas. OK, donc continuer ka kitoko malika manyame. Babenga rango loi et nature, baluba rango eza karma. Et là comme ça ko ça na capache, mais ongeli la msusu na malika et là on se peut kobeta na malika ezongile ya msuna grâce dans la vie au fond le kaka ko sala balamu pour la minute on ga zo pe maponga pe ba 3h ba 2h na ko lala te donc c'est ba memela nga ko donc kolo ya bango ga kota on ga internet na on peut ça passer au moins na ngai futi au moins ndo zaboyi oza déjà Cynthia Kapage oza mutu oyo pe ba tuso ba fandi place mo faut ba ndima pe initiative na yo stabilité na yo c'est-à-dire la reine de Mosinzo. Oh, et c'est problème mais on va vivre un grand maître ba monani. Na bien. Na lobi ba reine de Mosinzo bazali. Omoni bato ba ko finga bato ba Mosinzo, c'est que bango moko ba betango. Poso yo betanga Mosinzo, te na yo finga Mosinzo kwani. Na finga Mosinzo te tanke na mona obima na mbali na ngati. Mais so na finga si ya Mosinzo, c'est que na yebi ko kushana mbali na nga. Ata oya présenté ata monsieur le passé il fait ayo beta ndika beta biso solo mais le peut comment ba même sous muta aider pour lobi ko beta mo li solo que na intimité ndeto zabo c'est ça na muta comme na moins limite na c'est ça donc et comme il pendant que oya za muta kufi boye ba comment condamner yo muta ba camarade no sengate kwa nini pona yango c'est ça donc na minute à garde ozo comprendre oui le ko nga fivete mayamba ayi bisinga te master. Tant que projet dans la terrasse, non continuer koko, na ça nous a bien. Habiter non peut sur chambre de monnaie, à sa charge na yo. C'est ça. Est-ce que Fivette le bord que gagne là, on n'a pas ça que non, pas gagne là, on sait que tam son na le bel mot de choquer. Voilà. Photo éviter na kana. Voilà. Kolobara bablo mo ko ko sala bo limite de faire. Ça na ki amitié orgueil za raté. Oui. Capage. Na sala choix ko yeba yo tenda. So ina sali mabena na doit ko s'excuser. Na zaki na masa na Josepha. So na se comporter mabe Josepha yo ki likambo bato ba yeka ba panza. Non yebi se ka Josepha. To uti na biso pe lelote, yo mo vanda ka selo yo.
conserver les bacs amani est-ce que koloba likambo mais ceux qui pe na lobaki naza motu na ko beti mapeli bako limbisanga c'est tout au continent amitié na biso ya pété bolimbisimo ya facile on se comprend mais c'est ça la métier mais yo linga na se soumettre na yo poani so na que toilette na singo tour et ça reste mbo faut senga merci pour monsieur la musimo ambebele chaque chose a son temps chaque chose a son temps. Vous comprenez Kapashula. Linga batuba finga ope likambo oyo, omoni kaite naza nanga innocente parce qu'après quelques années et ça ni likambo ebima. Ce qui peut pas finga pona likambo o eza pe ya solonde ba fingi Yvette ke aza ngusu. Po biso peut beta bandikango. Mais ceux qui aza pe na ngusu ango, na ndimite pe ba remorquage pe ba oswakaye. Protocole bateke Yvette naza mobilité mais mutu so na défaut na ba mi bali ko balandela ba siko nena landi siko Yvette albiki azaki opéré mais siko yebisa est-ce que opération yango neza pota yo finga muninga biso to ko finga poto ba camarade Yvette te poto yoka bosko yo camarade ne mutu zaki est-ce que c'est important faut yo finga yango ezaki mutema mabe tala Kapashula kumisaka nzambe ba fanatiko yozwa ngana okokoseke to na biso bien. Oh, vous avez bien quoi? Vous avez bien. Ata elo comment sauter beta maté. Vous avez bien. Vous avez bien. Pourquoi comment tu n'as pas niveau? Jamais. Maman Lorette. Baza ba camarade na bango là. Moi je peux là. Au moins elo comme sous stolo ben. Au moins tu as Virginie. Tu peux t'en biso entre biso biso maman biso ba musicien. Ouais. Mais c'est un biso en Henriette Kajinga. Soka lingi kombo na eza na kati ya YouTube ebi makaba lobe on ndema be ponga na yo lobanga ndinga bie bo mutu mususu ya to tani ti ba voice ba voice ebimi otonga petit na yo otonga master na yo comme une chimène dior ngana ebi pe chimène tongo na BCBG ton pa ya ka BCBG bon ndina yo ki ba ngomba arrête mutaya kana ye mais attends ponyo kokoti ya makamba bongo lelo ibo ibi ba voice makama to loba bo yebi ke place au risque ezali otonga na mutu mais otonga mutu nini mutu na yo mo po tout atolo ka biso mto memaka na BCBG mobali ya petite nya master na yo olinga tamsa ke bimasuna petit na yo o mutema mabe mais mpaka koloke pe bimiti te to lo beno ya sert à rien apochité wana to lo beno ya sert à rien ça dit c'est que comme on to bando lobena biso to bando lobena biso to bando lobena ngo par rapport kwa izo bima kati ya makambo na mabeza malamu ka bolobela te oh bo kati ko lobela na YouTube nena oto lobanga ko lobela ninga bie bo mutu mususu c'est ça la mutu moto lobaka na YouTube ba finga raye peut-être il les arrêté te wala les a te et les aka parce que par rapport à combo et ba Henriette et ko kota na mamba po nini oza mal entouré donc OK na bien combien yo kati arrête et bi Karine za mamke ayeba kina kimuke te bon ba Yvette ba camarade ne ba kola le sort na YouTube bon combien de fois Henriette combien de fois arrête c'est que les assemblées mkobo bebana total mutoka Blandine Marie oh biso moto yebi ke numéro 1 soutien na ezaki Blandine Marie mais ba bebana Blandine Marie ba bebana wata pe ba parmi ba musiciens ba contribuer à voyage na ba bebana bosko arrête pe ça vandi amona anyo sonate do yepo na ba ko bebana te mais attends muto ayebi muto koleka yo. C'est-à-dire, il faut il faut qu'on sait c'est ça là. Bateau baye banaki avanga. Et ça la mi boui. Bon c'est quoi on comme on est ba dokota kota na est-ce que bate ba voice peut-être chimène dior nga vandi. Est-ce que ezalendeni Sony nga mutu na yo donc on permettre que non otangela ngando que non tika ngana ba BCBG ti lelo bino ba se ba joie bo yebi ba relation ni bo comment repousse na te bo zaka mutu nyonso kaka bo pembe na mobali na yo on ne se plan na pembe na mobali na yo tala lelo ba retomber mobile chimène comme les années yo mjiwango mobile na yo wana et ça ba Sony bon ba joueur bo sali ba combo bo zana ba réserve bo tala mutu ni ya ko approcher so na posta combo na esala mabimisa mbongo bete la balle combo na yo ko tangama ba chanson même ba lo ba se retirer ba vanda comme ça avant ba comprendre été mais yo comprendre timbi parce que bino ba joueur bo ni ka ba combo na bino ba do bete mabandika na kata ba émission po to do bela pour ça ba tuninga question à répondre bino ba joueur bozo baté na basia ba joueur tala place chimène diora souki tala ba voice bimi naninga mabete ba ngeti ba za ba game ba sala pe ba combo pe na ba team
c'est-à-dire eloko musu po kombo na yebeba te po obebisa ngo eloko mo na relation mo o ko aboutir na eloko te o ko stopper pe boza na musika. Est-ce que bato ba se méfier na yele ki bango de relation na bango le ki bato wana bakabwana? Donc c'est que puis d'autres pas tout le baquet. Arrête tu avant d'amour na mamukari na salaka a se pelane na ngo. Pour ça se pelane na ngo te na peut so conseil so tikiti na ko se méfier. Et ça bongo biso to pe dans ba relation mususu. Mais benga na ba paka erat. Ya on a bien tozana ba relation mususu. Plus tard peut-être que bah s'éloigner à malgré le temps sous ba directive peut changer mais temps sous pour ba comportement ba c'est moi indiquer les makasi. Oh ah total dépendant na peur de dépendant motoyo ka pour na délire mo boy. Ko ni arrête au sangote. Bakenda. C'est-à-dire tokoya ko loba biso. Tokoya ko loba soka kombo bimi voice bimi na ba kombo na bino na ndenge sala ma on tokoya ko loba kaka. Donc c'est normal. Mais bino pe boso la ralem susna pas ka coloquer pour tozo si ça pourra pe fona zo partie na malika officiel mais beaucoup ko loba na pakate ke ne tozo bona YouTube guerre kenda boy côté kuna tika côté boy bino boso la ba paka mambo ya ba guerre. Bon au moni affaire wana eza nga loba kaka même Bible loba maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Kapasi na koza kana confiance na ote. Et lo ni l'accession na bengi ko enregistrer ngate. Et l'on est là que ça. Ça dit qu'il faut la sagesse kaka. Et il y a des gens qui vont monter ça. Il faut la sagesse. Pourquoi il y a des bouloutés? Voilà. C'est-à-dire, il y a fiston, on a sorane une fois. Il y a fiston, surtout quand il y a Mirinda, a commencé à nettoyer un petit coup à fali. Il y a fiston, en tout cas, Motoyo a blessé yo, a tout l'imbécile, mais qu'on bosse en a été. Et puis, il y a des arabongo, tout a tel l'imbécile, même pasteur. Ce que ça m'a battu l'imbécile au boss en a été. C'est-à-dire, tant que yo mon a été, rappelez-le que au boss en a été, c'est-à-dire, il faut être grandeur à des cambango, il y a moi ça qui est méfiant, c'est ça là. Il y a fiston, faut être prudent. Faut être prudent. Ce que vous voyez, c'est un webimi bongo. Ben, fiston, bah, déjà, bah, image à fali. Tant que tout le monde est fiston coloqué, tout le monde a fali. Ozomona, to pesa ba accès na banguna te. To pesa ba accès na banini te. Et l'homme sous boza tam sous na réseau et les kambu mo boye. Mais de fait ka tam sous bimi na ndenge mo boye et comme mabe. Ozomona. Oui. Et ça li bien te parce que exactement sous na batu, o tam sous bana ba actualité te na ba chaîne na bango, ba yeka pour ba ya kaka et comme fait actualité na ba comme sujet de prière. Or tu as dit que fallait na YouTube azarné sujet de prière ya mutunyoso. Mais toke nango kitoko mania toke na biso pe aussi ça mais toboni paradeni lesi alobi ke banda ku ya innocent balou mais bato pas quand même félicitations moi na sali ata mabe ko boy oboy mbolo ko menzika ndima tambangu na ye toboni pena ke le ki sala mambo bien même pas alobi banda ko wana il fallait banda ko moza la construire na ba sima pena no parano de lesi. Est-ce que passer de Niles Bambongo tout à Zouina Bata ou à 6 a qui idée ok na bien na lobango na plateau na o batu bakufi na goma pasteur ni to mona kia kenda ki pona kwa assister. Mais attends, so pasteur de Niles soyo lo babongo. Ça dit c'est qu'il fallait tout monde non œuvre na o ya salaki après ce qu'on reprocher c'est comme muto ou to sala. Tenandenga temps normal. Kapachula. Oui, na comprendre. Est-ce que na na plateau tena ko yo critiquer plateau na o? Jamais. Tant que na ngote. Ouais. Pasteur moko ta kene na goma to monité ba penyel ba ki ba goma ouais motazui ya obeta pe ndika mo ya pop ba comprendre que oui oh asolo lipe wone dendi to lo bango na kat net nga lo bango na YouTube muto no ya obeta ba ndika le so pas ba changer asa le fort changer langage to changer langage c'est ça et loko innocent ça la salle loko bien et ça initiative va bien ba to bele ba salle ngote. Même pour l'amour de Dieu, pasteur Moka Kenda Futa avec ko compatir mawana bato ba uti donc mutute pasteur Denis c'était ko critiquer nani innocent a critiquer na mamba musique ne innocent ya ko sala ba boudi na yeba ni biso tout tele milango mais ne loko a sali quand même photo lobelango même moral
Oui, parce que tout le monde a fallu tirer dans l'ambulance, dans la gomme. Et ma bilo comment boy. Tu comprends que la colombe la montée. On se comprend. Mouton tembo on a poche. C'est ça. A aider famille na malo. Mouton tembo on a poche capacité. Ton couteau. Aux attendant idée on a été. C'est ça. Oh yo critiquer mon tout est franchement. C'est ça. Et c'est le quoi bien. Et qu'on aider bateau. Vraiment. Et qu'on aider bateau. Parce que les si yin ba tout ça a sali baba bezi ndenge awa a sali makambo belé awa. Est-ce que vous avez une idée? Attends que pesa bango te me futa ta bio que compatir. Vous avez ça na nzambe yo compatir to monité. Et là maman sou to linga to lo ba pe ka te po e ko mate ko ndi kele kele ba to mone pe héritier wa ta kende pas pasteur Mike Kalamba. Et ça li bien. Parce que bato musu pe ba ya kaka ko lo ba o te ba ni se ba za bata ba kisi mi se ba bata nini. Na ebiso ke mutakisa ko bonga na te. Il faut qu'on approche, qu'on va passer, qu'il faut approcher, bah toi bon. Bah qu'on approcher, mais ils allons passer de l'estade dans la tine à répétition. T'es bon on était. On est comme ma bé. T'es on est comme ma bé. Ouais t'es boya. Il y a qu'on l'a dit à répétition de t'es boya. Aux hommes médecins t'es, aux hommes t'es pasteur. Ok. Musicien de ceux qui a ébi que Nzamba existe aka. Il y a des gens qui consultent Moussa Nzamba. Au Bible est déclaré tout se confier dans la salle naïe. Aux hommes on a. Mais pasteur il déplacé, il y a un saint esprit en yakindeni. Pour petit petit le faut en arrêt par héritier. T'es nani à ma bête. Est-ce que l'église nous a battu un problème t'es un tiens bako diriger ça là au pambola moto. C'est ça. Hein? Oui, c'est un handicap au bois raté. Vraiment. Mania toi qui nous clôturer et là on y okoloba pour na net ya lelo et puis pour na venir ya bana basi ya lobby parce que ba chance les alliés t'es moi j'ai chance, yo j'ai chance, le chance les alliés mutu mususu et là on y okoloba pour la stabilité à moi si pour moi c'est na konga bafoué. Na bilo konyo sozo bima kende zonga en tout cas et ça vraiment propreté okoki koloba nini pour na mambo abo. Moi soit na YouTube ben normalement conseil à raté. Hein? Conseil à raté mais na moi c'est au cas de conscience. Voilà. Moi c'est yo aza mature. Ouais. A tous a immature mais ça a conscience. Hein? Pour ça a conscience yo mo yo comprendre que tu n'as pas immature. Ça na conscience yebaka que moi si. Kapachu la mutako sauter moi si tout rêve na za libala. Ouais. Au moins soki okuti au espèce ba fille ba vadi ba lo bonga ko libala eta la ngate le kuta. Na kuta na muto. Le vunu. Te okuta pe na muto alingi yo. Lo boboto mana kindumba ya kobota mana. Ko kindumba ko bota mana mo. Soko bota minde ndumba o lingo za ya mutu nyoso. Mais soko bota mandumba to bota malo kwa moi si nyoso nzamba tinda na mokili ba parent balata ba sepela mama ba tape make-up alati roba kitoko mwana. En tout cas, na ebisio tala na YouTube to commence au monde ndoki belela. Oh to sala o exacto mon araba ndoki to ko belela. Ezali to ko sa ba critique ezanga tina. Au monde est kapachula. Merci beaucoup les jumeaux paradis, je les aime beaucoup donc voilà. Kapachula. Merde, na sepela en tout cas Malika, merci ba citation la banane. Ba citation ba to bazé belé. Ba to belé mi radinda el dinda oui ba tableau na Magali yaka Magali Kamba kapashula za makila bakasi yo kandika et donc merci beaucoup de votre soutien à Batunia et bato balinganga ça va bato penza balinganga so na se comporter mabe ba yaka na WhatsApp ba benginga maintenant désolé so na commentaire to komaka ko ndi to lotaka na bi que so na line na miki na kotina ba commentaire de émission na okuta pe ndika donc ils en bongo mais ça vrai fan à Malika il faut y a bien na WhatsApp ya Malika pour expliquer Malika voilà donc donc pour bato pe ça ba conseil pe belé ba ça utile et surtout muto abotama fantôme tala olenda mutakufa yaya OK oza bandika makasi vous écoutez zatana mobali akufa ki oui ezalaka nango na ki na relation amoureuse tant supposer na copain na mo bakufa ki to copine na yo wana normal mutu o déjà ba mboma akufa yo remorquage na yi tika o fantomas en tout cas bato tout baleka ntina ba yeba ke ba bima na fantôme ba luko ba sena nzambe ba kende ba sela ba prière ba léger ba légèreté ngoté parce que eza na convenient nango plus tard ozomona et convenient nango siko yemo mutakenda remorquage na fantôme tala lelo. Bah c'était Cécilie. Ouais, mais Laura. Et Cécilie te chantait un peu maintenant. Oh, émission Zé yo ba réponse Zé. Zone open temps na o.
En tout cas, tu vas aussi la chassé même demi-dié. L'homme de Kingakati, je te salue vraiment. Et merci beaucoup na la joie de puissance na traité puissante. Ma Déborah Kamanda et je te salue vraiment. Jolie fera triple option. Ma mouche de son papouche. En tout cas, soyez les bienvenus na bébé na biso Sika. Et merci beaucoup les jumeaux Paradis, Joël Paradis et Dani Paradis, je vous salue. Et merci beaucoup vraiment na bateau balinganga. Pour na bateau plus balinganga te dit soit loué parce que donc voilà quoi. Donc bon, continuez toujours à s'abonner à Malika Officiel TV. Et bon, on a vraiment scotché chambre de monnaie. Balobi Mouchiki Bara, Mouto Atika animation à défaut, animateur à comme boss. Donc il y a bien. Ah, bien bien. Il y a ça Kabilo France. Ça donne pas Malika. Kuna esi Malika il s'est dans Lukaya. T'es fan les capenja. Pour toi les quitter niveau na mandoya bois capé ah yo on nous rappeler kaka. Donc en tout cas merci beaucoup na batutu au balinganga vraiment et merci beaucoup pour notre prière ya batutu au basailanga partout ba pèse batu bazali en tout cas maman Irène je te salue vraiment en tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup merci Malika. Ouais, na CP Makasi. Merci, c'était la Malika Mania. Bon, la Narasiko na Malika officiel et ça l'absolu vraiment bien. Merci pour la réponse. Vous avez vraiment droit. Je pense qu'elle a les émotions. Non, non. Intelligence A et primara, et ça pour moi normal parce qu'il faut que ça conseille à tout le monde. Bateau bat même qui koloba mais matina souka. Oh même pour ça que tu cites équité. Kolo faut même. Il faut que même. Même ça na kolo. Bablo monsieur les ala au salaire on a kala mais ils disent ça pour nous répondre. Capach au monde oza na bandenge na yo vivaka. Mututu na vie faut na ba faut otambola na ba principe. C'est-à-dire ba principe na yo yango ça la ba avantage na yo ya vie lobby. Donc c'est-à-dire ba relation na yo protéger par rapport à maturité aux nango. Le lot que na mboka libanda ilo mo c'est difficile pour na mutu mususu donc so yo na facilité pour nini pour na relation o yo garda pour na relation o zakana na batu ba valeur o pesa ka batu na yo mais na biso que l'homme le plus pauvre ça ka moto yo azana relation donc ça dit so comme il y a une fois ozana ba mboka moko boye oza o se retrouver ka até dans la émission toto ça la capacité pardon bo pesa nga 2 minutes émission toto ça na ba makamba mukanda et tout na biso que na la te batu ba benga nga na ba fana kwiti benganga po yo ibanga mukanda te mama mukanda na biboye tokolo ba tant bolo ba ke muta sai ka 300 poza mukanda te bo finga ite parce que bo pesa biso exemple ba to bana ba 15 ans ba sai ba 20 sans mukanda mais bo expliquer na ba désavantages bo expliquer na ba désavantages tant tolo ba ke mutu mo bana mukanda tata sali inane donc c'est-à-dire na mukanda za ngunda chance so esimbite mais par rapport au pays opportunité musu to kuta par rapport ya kozala bien na bato Nena autoloba. Et là, vous savez comment ça va être difficile, mais la relation, vous fongole les portes, c'est comme la facilité. Au moins, tant que vous avez mis un bateau, vous avez un pote, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans, vous avez un candidat. Mais vous expliquez les désavantages. Vous avez un candidat. Ceux qui ont des désavantages, c'est que vous avez un pote, vous avez un candidat. Voilà. Donc, ça dit que vous avez un fanatique, vous avez un fantôme. Oh, les fantômes, on a plein de même. Mais na mutu ya kufa te aza na kibo moto boye ça dit au fond na ndenge ya réflexion na yo ça dit ceux qui oza ba fanatique boza même moral avancement zate boton boyo critiquer star na bino bozo ko pesa exemple mo boye o to vana na Kinshasa mais to yebi pe ba beta biso masolo ato sali 100 ans na poto sa mukanda désavantage ça yango fo yo kaka. Voilà. Ok. Merci en tout cas Malika, merci Grâce Matelo, merci d'avoir honneur sur Balandi biso en tout cas. O azan les Camerounais ya kozoya malamu azu. O pe Monique ya kozoya mabe azu parce que ici on n'est pas des donneurs de leçons, mais tout ça ba émission na biso tranquillement et ça pour na ko aider batu parce que biso awa to za pe famille. Mutu ya poto, azan mutu ya poto teo, mutu ya Afriko, mutu ni non. Biso to za même moral parce que ngape le loi na ke poto na ko minimiser batu ba en Afrique parce que na famille na nganya zawa. Kakapashi bazawa ba Malika ata na kena nga États-Unis mo tema ezaka na Afrique po eza place au koleli place aux ali parce que ton finga mutu moko ka so fingi Malika OK fini au fingi génération nyonso na ba cousine na ba cousin na ba yana baleki il faut to pesa ba mo et puis na amitié faut to bombaka na amitié faut za mutema munene mutu supa koloba biso pa ba petite sœur ba Malika ba na to beba na kana ba mo ya niveau. Mais tout ça ndeni to kunzi kaka parce que biloko musu otoloba na etika na mitema ata to bongisi lelo ata to ko bongisa lobby to ko ya ko bongisa internet ko sila mais
ba vraie valeur etika lelo la so te moza suna biso ndenge tozala kite lobi kuna malika obala mais soki na betaka malika nzika mo boto zo solo laka ezala soni to kozala ndenge mo tozala raté bozo ta exemple na biso to pesi exemple mike et ozala vraiment bien Nzambe apambola biso pour mabota na biso pona lelo to siki bo s'abonner bo aimer bo partager mes missions na biso bo s'abonner pe pa malika et ça la biso vraiment plaisir bye à la prochaine au revoir. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Événement. WS Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon pépé. Les vents. Lodi di garçon. Mam Bariva Génier. Maman Zala Bopeto, moi la paix Azala la Bopeto na ye. Touro est à 2021, ba âge mignon sur la mam et ba basket, ba sondage, des zéro à ti. Pour ça on a le mbangu boya. Ah on a mam mignon sur ezali. Maman bomisa bana po ya ngonde bokasi ya baba. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 25 124. Oredezo commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredezo dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredezo Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre
Notre agence de fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence, colis express avec livraison à domicile pour votre restauration. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Au réseau commercial Kinshasa, au service de tous. Capage TV. Capage TV.